Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo kolanda biso libanda ya mboka nandila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience. Yango moindo alei na fulu, yango moindo alati na basuvetoma ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye motafandi na mabele ye tonda kita. Talanti na nesongia nzila fumu kuzukia muzala mpanda na ngola. Baye lisusu bongo kukoba misala ya 1921. Mponini te bangunza kati na religion africaine futuka fumu kimbangu. Baye lisusu bongo kuzongisa moindo na esika abungela talanti na manaka ye kubienge makabongo. Bayindo Bolamuka. Tokolika biso nde kontombele botale liboso na bino. Tomeseni koloba tokoyaka bongo na tina ya kuzongisa kaka conscience tokola musalisusu makanisi ya bato. Lelo tolingaki na ino topesa longonia na banengo akialaki po nini te molongo baleki ya yaki mpavita banengo ye ba mama ye basalaki ya bango mosala conférence de ba monene na tina ya kola musalisusu makanisi ya bato mokolo wana bango nde balaki bongo Bayindo Bolamuka mokolo wana bango nde basalaki bongo lisusu mosala ya Bayindo Bolamuka tango na simbi ndenge wana lingi koloba manaka na biso ya mokolo mwalelo biso penza tokoloba mingi te tokotika esika na conférence de ba monene ye ba mama tope banengwa ya molongo baleki ya kimpavita ba organizaki oyo lekaki bongo kuna na commune ya Ngirungiri na avenue Ngirungiri numéro A50 et pa wapeze siège to direction ya mibale ya religion africaine oyo teme ya mokolo ba mama na biso molongo baleki ya kimpavita ba développaki le monde évolue mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Basimbaki bizaleli misato ezeko kanga moindo babandaki développement sur le plan scientifique oyo bongo dada mangaza batwaki tango ya kolimbola po nini science évolué te pa ya Bayindo bakitanaki bongo na nengwa mbuzi bavweza epa ikani bango basimbaki bongo eteni ya politique pe bakendeki bongo kosukisa na nengwa matunga bwanga epa ikani basimbaki bongo spiritualité bizalele ye misato nde ezeko nyokola Bayindo kasi biso to meseni koloba soko bilili bizeto ngaka kotia penza bizeuzeu te tokokenda malembe tolingi na ino to banda na intervention ya dada mangaza epa ikani balakisaki science epa ya Bayindo ezalaki évoluer kasi tokomaki observateur ya mokili na tango nini moindo alongo ya toro ya mokili tango nini moindo akomi auxiliaire développement ya dada mangaza na conférence débat ya baleki ya yaki mpavita tolanda bongo tokozonga awa na ndako ya mosala mpo ya kopusa manaka na biso. Nous sommes tous réunis en ces jours, Lelo Awawa, n'est-ce pas Soyo?
Natina, il y a conférence débat oyo ba maman, il y a religion africaine ba organisaki na honneur na biso. Balingi ba lobela biso topeto yo kabango sur l'avenir ya mboka na biso, le quoi paye à notre continent. Je crois bien, balingi va faire passer un message important na biso nyonso tozalelo, na biso nyonso na bisika nyonso tozali o tozola de l'activité oyo. Tozo rappeler na batu nyonso que déjà notre activité ozala diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Ndewana na babité nyonso batu bakoti basala sur YouTube, tout comme sur Facebook, tout comme pe na ba chaîne activité na biso oyo et ozala relayer pour que batu nyonso ba yoka au moins ba maman ya religion africaine balingi batalisa biso nini na mokolo lelo. Alors déjà ba lobi pona bola mboka na biso pe pona bola ya continent na biso ezosenga na biso nini nde yango objet ya conférence na biso mokolo lelo. Déjà poto leka tokomi na esika oyo tokoyoka le mot des circonstances na biso ya mokolo lelo. Déjà ne mabala matsaka mot des circonstances. Merci Matondo. Na maloba aussi comme ça biso. Ndenge loba meza conférence oyo ba mama ya lisanga ya fufamu to religion africaine futuka ba organiser. Masolo na biso na banze ke kitoko. Biso ta unoso to lobaka utatana bonengwa. Ezalaka po ezalisa. Eza conférence ba mama curieusement to mona ba papa bazali. To moni pena ba mama bango pe bazala kati ezalaka bongo. Tata za mopesi, maman za moyambi, ce n'est que normal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Nous, femmes de la religion africaine, plus précisément Molonga Baleke Kipavita, saisissons cette occasion pour vous remercier du fond du cœur suite à l'honneur que vous nous avez fait montre en répondant à notre invitation de ce jour 1er mai 2021. Et de votre participation aux travaux dites assises ayant pour thème le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial. Ces profonds sentiments et des désirs ardents de servir la race noire nous vient de notre guide, notre instructeur, Fumukusu Kia Monzala Angola, qui, depuis le temps datant, n'a cessé de témoigner devant l'opinion tant nationale qu'internationale son engagement serein pour le salut de l'homme noir en étant effectivement le continuateur de l'œuvre salvatrice de Fumukimbangu amorcée en 1921. Fumukusu étant le rénovateur de la religion africaine qui a pour caractéristique l'enseignement d'une personnalité nouvelle à l'Africain qui aujourd'hui, submergé et envahi par des enseignements pervers des nations étrangères, s'est vu être assujetti et réduit jusqu'à haïr sa personne. Qui du temps ancien, respecté, honoré par tous, il, Fumukusu, s'est souvent retrouvé, comme beaucoup le disent, seul, comme si son combat n'avait pas réussi à toucher plus d'une personne et à transformer la vie de plusieurs. C'est ainsi que nous, femmes de la religion africaine, unies derrière notre guide, avons pris cette initiative de présenter au monde, par une série d'activités qui suivra son cours, le sens profond de notre engagement à ces combats, qui du reste est la seule issue pour retrouver notre valeur et l'Afrique perdue. De témoigner à travers nos actes et agissements que le message porté par notre guide transforme et change la vie de plusieurs. Nous en sommes des exemples. L'activité de ce jour portera, comme annoncé si haut, autour du thème « Le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial ?» Nos intervenantes ou conférencières aborderont chacune le sujet selon un aspect particulier pour arriver à formuler à la fin des assises un ensemble de résolutions qui conduira chacun d'entre nous à une responsabilisation et un engagement aussi consensueux dans notre quête pour l'indépendance africaine.
Après les interventions, s'ensuivra une série de questions et réponses pouvant conduire à une bonne assimilation des sujets abordés tout au long des assises. Cette partie étant cruciale à l'atteinte de l'objectif de cette activité, nous vous demandons tout un chacun de faire preuve d'un enthousiasme et d'un désir profond de participation. Juste après suivra une série d'expositions de différents métiers et services organisés au sein de la religion africaine. Juste en échantillon, parce que la religion comporte plusieurs départements et services organisés pour le bien-être de l'homme noir. L'accent particulier de cette exposition est qu'il étalera beaucoup plus des œuvres de la femme au sein de la religion. Puis après, cette étape sous une ambiance festive et de convivialité, nous clôturerons notre activité de ce jour. Ayant une caractéristique africaine, je ne saurais finir mon mot sans pour autant faire preuve d'africanité en s'exprimant en nos langues, comme l'a dit notre sauveur et rédempteur de la race noire, le Seigneur Fumukimbangu, que le Père créateur a donné à chaque groupe humain une langue qui sert d'alliance entre ces peuples et les créateurs. Je pourrais m'exprimer du matin au soir en français, mais pour être entendu par mon créateur, je dois m'exprimer à une langue maternelle, comme l'a si bien démontré mon sauveur et libérateur. Nabongo, totondi lisusu botondi, nababia kamina biso, pena maloba iyende topesi nzela ya bofongoli makita na biso ya mokolo mwalelo pe totopeli na banso liyoki lilamu. Je crois bien les mots wana ndesiko epesi biso nzela vraiment ya kokota na vif du sujet na biso ya mokolo mwalelo. Le thème est simple. Le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Déjà, je présente tout ça déjà l'intervenante Moko, Nema Mangaza Soumaïli, Bamwana Bavandi Pembele, ici on peut l'applaudir. Je crois Bango, par le Bélabiso, sur le sujet le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Mais l'aspect Moko scientifique. Merci beaucoup pour la parole que vous venez de me donner. Dans mon intervention, je parlerai en français, je parlerai aussi en lingala. La mission des impérialistes, quand ils sont venus en Afrique, était de nous rapprocher. Et ce rapprochement nous a imposé une vie précaire. Aujourd'hui, l'intellectuel africain est en train de penser que le contact avec l'impérialiste nous a permis d'entrer dans le monde. Ces contacts nous ont permis d'évoluer. Ces contacts nous ont émancipés. Aujourd'hui, nous sommes émancipés. Mais en réalité, si nous regardons bien ces contacts, si nous regardons bien cette rencontre, nous verrons qu'il y a un déséquilibre. Nous verrons que nous sommes en train de vivre une inversion de valeurs. Nous sommes plus de victimes, nous sommes plus de perdants. Durant plus de 5 siècles, nous sommes en train de souffrir. Nous ne nous retrouvons pas. Il n'y a pas de bonheur. Dans cette rencontre, les Africains n'ont pas trouvé le bonheur. Nous ne nous sommes pas retrouvés. Pourquoi nous n'avons pas trouvé le bonheur? Pourquoi nous ne sommes pas retrouvés? Alors, c'est ce qui nous permet de passer directement au premier point. Là où je vais parler du rôle des établissements de formation occidentale créés en Afrique à l'arrivée des colonisateurs blancs. Lorsque les peuples européens sont arrivés, ils ont visé leurs intérêts. Ils sont venus en Afrique parce qu'ils avaient un certain problème au niveau de leur continent. Et ils devaient venir, ils devraient s'approcher de nous pour chercher à ravitailler leur continent. Et pour réussir leur mission, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient préparer les Noirs, ils devaient préparer les Africains à les servir, à les assister dans leur tâche quotidienne, qui sera d'exploiter nos terres si riches. Et ils ont pensé
à former, à créer des écoles. Pour réussir à convaincre, pour réussir à neutraliser un Africain, il fallait passer par la formation. C'est comme ça qu'ils sont en train de crier partout, ils sont en train de chanter partout qu'ils ont civilisé les Noirs. Alors qu'en réalité, quand ils sont venus, ils nous ont trouvés avec notre civilisation. Ils nous ont trouvés avec notre façon de vivre. Mais parce qu'ils voulaient nous diminuer pour qu'ils puissent avoir les moyens d'utiliser nos richesses, ils devraient amener une certaine formation. C'est ainsi qu'ils ont cherché à créer les écoles, ils ont cherché à créer les centres et les regroupements de formation afin qu'ils puissent former ce qu'ils vont appeler les auxiliaires ou les aides. Imaginez-vous maintenant un colonisateur qui est venu avec l'idée de ravitailler son continent, il crée une formation, il crée un regroupement pour amener soi-disant la population qu'il a trouvée à un certain niveau. Alors qu'en réalité, il a sa mission qui doit réussir. Vous pensez réellement que les types de programmes d'enseignement qu'il mettra dans cette formation, ça sera un enseignement qui va amener les colonisés à être éveillés? Vous pensez vraiment que ça sera un programme d'enseignement qui va amener les colonisés à s'égaler, à se concurrencer du colonisateur? Je pense non. Ça sera un enseignement qui ne permettra pas les colonisés à se réveiller ou même à s'égaler du colonisateur qu'il était. C'est ainsi qu'ils ont taillé la formation sur mesure. Ils ont taillé le programme pour que l'apprenant, une fois terminé cette formation, soit juste un auxiliaire, soit juste un aide qui sera à son service, qui sera toujours prêt pour satisfaire ses besoins. Parce que lui a un motif. Il faut ravitailler son continent. Et pour ravitailler son continent, il faut convaincre la population qu'il a trouvée. Alors, il devrait mettre toutes les machines en marche pour réussir sa mission. C'est comme ça qu'il a taillé cet enseignement pour que nous puissions nous limiter juste au niveau des auxiliaires. Débattre la kibiso formation ana oyo ata osali ndenge nini ata otangi ndenge nini jamais okoleka niveau ya ndenge. Matondo bandeko balandi wana bouti kolanda bongo Nengwa Mangaza Soumaili et Paikani batalisi ba mefe batalisi ba mbeba ya science boni to yambaki to tangi lo lenge to mposa ya colonisateur talandenge ze ko kumba biso ba observateur ya mokili auxiliaire to ze kontanga po ya koluka kusunga loposo pembe hata tonga nzoka bato yonso bakotangaka mpo bamilongola na mikakatano yemisingeli bango bayindo totangi ata tonga ata bouton to salite baoyo basisi na ista ba réparateur baoyo basilisi soko na ba système bango yonso bakotekisa be mayelo poso pembe aze kosala basilisi na domaine technique bakosalaka devis po batekisa biye loposo pembe aze kosala basilisi na médecine bakosala pe kaka devis ata ntango tolobi ordonnance eze devis eze devis po batekisa nkisi périmé oyo loposo pembe akotekaka me tolobaki biso soko bilili bize tolingaka kotia mpenza bizeuzeu te na magie ya rogi tokozonga lisusu tozwa lisusu nengwa mbuzi na développement politique mpo nini politique eze koavance te politique yonso ya Afrika eze photocopie na photocopie tokoma lelo na soi-disant démocratie po nini démocratie te po population po peuple afinga ba dirigeant na ye mpo nini démocratie te po peuple azala na libertinage asala oyo alingi. Est-ce que bankoko ya biso ba vivaka na démocratie? Est-ce que bakoko ya biso bakambaka mboka na constitution ya loposo pembe? Nengwa mbuzi bazalaki clair
ya kolimbola pe kotalisa toutaki wapi na politique tokomaki wapi pe tokokoma wapi lobeze kuya na politique importe soko tozali kobeta nkota yoko lisusu na bandeko ya etoni ya régie tokenda bongo tokozongawa po ya kosukisa bongo manaka na biso nani akokosa na histoire ke biso bayindo toyokwamaki biso bayindo bakataki biso maboko biso bayindo banyokolaki biso et na ntango tolongo na esclavagisme epai ya roi ya belge toye kokota lisusu na kati bongo ya colonisation epai ya babelge et na ntango wana soki yo moyindo oza par exemple na Congo oza na province na yo okoki jamais koya na province na yo kaka bongo sans que osignale oyo ata mosusu na bidi soki oye kati bongo na province na yo esengeli na yo osomba séjour soki osombaki ya une semaine olekisi jour moko kaka bato wana baza nzinga batiaki basongisongi mpo bakendaka kopesa rapport e soki bakuti yo wana ke oza na ndembo ya un jour omérite fimbo voire même na bibembe ekomaki kobetama fimbo lelo tomona kalina oyo kalina wana to mpe gombe toloba puiske na ntango wana ezalaki kalina ezalaki mobele bisika ya midele kaka bango nde mutu bazwaki bisika wana nyonso baministre ezalaki kaka bango badepute même bachef du quartier batiaki bato na bango po ete bakoka bongo kolanda yo moyindo oza na droit te ya kozala même na $100 kati na mabele na yo oza na droit te ya kotonga ndako monene kati na mabele na yo nyonso wana ya malamu ekomaki bongo te mpo na bango mindele kasi mpo na biso te nde bongo esengeli na biso toyeba ete lokola tata mokeli alalaka te onaki mpasi ya bayindo bakati bango maboko bayindo bafimbo ya lolenge na lolenge bayindo na lolenge nyonso oyo banyokwamelaki nde bongo eyaki bongo kobalana na date ya le 4 janvier 1959 avant tokoma na date wana ezalaki bongo na 1958 ntango bamouvement ebandi kokelama bato na bato bazokela bamouvement na bango mouvement abako oyo ezalaki bongo association de bakongo ezalaki bongo mokonzi nango kasampuru mouvement MNC ezalaki bongo mouvement national congolais oyo ezalaki bongo ya Mbuta Lumumba na bango bakomaki kosala siko contre barévolte moko boye mpona koloba ete non esengeli na biso mpe bayindo tozwa mpe esika nde eyaki kosenga Mbuta Lumumba esengeli aorganize meeting po ete apesa détail ya mai oyo ye akendaki koyoka na conférence oyo bakendaki na Accra akutanaki na bakwame kuma Thomas Sankara aya kopesa population message oyo bango bayokani kuna etango ye akendaki aye abandi koyebisa peuple non biso mpe toza na droit kati na mabele na biso oyo mindele bakoki jamais kocontinue konyokola biso nde bongo epesaki peuple esengo peuple ayokaki mpe asepelaki nde bongo abako lisusu ye ntango ayoki bongo ye mpe posa ezalaki nini ye mpe asala bongo meeting e aye koproclame date na ye le 4 janvier 1959 kaka na date wana ebonganisamaki mpe lisusu match ya Vecler contre Mikado e na match wana bandeko nini elekaki lokola Vecler ezalaki ekipe ya sika oyo bayindo na bayindo mutu bakelaki yango et puis Mikado ezalaki bongo mpona bongo mindele to ezalaki ekipe ya bato ya classe ya likolo mpe bongo ekipe ya biso bato ya babola oyo tozangi na biso ntina mpona bango nde bongo ntango bakei match oyo ebetamaki injustice na injustice nde eyaki kosala ete baye koanile bid avec club na lolenge oyo wana population vraiment azalaki desi azobima po ete alobi non lokola naza desi tokende ne fiske koyoka meeting ya Mbuta Kasavubu soka koloba nini po ete tokitisa motema kasi na olike ete ntango bakei batala sufulu ya bato bazozonga balobi yo non meeting eza te mindele baboyi oh ya solo vraiment mindele baboyi eyaki kosala ete peuple alati biso na kanda comment c'est possible touta na match injustice toya bongo lisusu awa po toyoka meeting injustice non trop c'est trop mindele senge na bango batika mabele oyo nde à partir ya wana peuple abandi kobelela kombo ya Mfumu Kimbangu mabele eza ya Kimbangu mabele eza ya bakoko mindele esenge na bango batika mabele oyo po ete basanini bakende nde tango wana tokolika ete mindele bapakataki mbangu
bandeko nanga parce que puissance oyo ekotelaki bongo peuple jeunesse ya ntango wana puisque na kanda oyo bazalaki na yango bakende na match injustice ebaya bongo lisusu koyoka meeting injustice non peuple asilikaki kasi na lolenge oyo wana toyeba makila ya bayindo esopanaki makasi nde yango esalaki ete bakende konégocie mpona date ya indépendance kasi nini oyo tokoki koloba na esika wana yambo ya kokoma bongo na date ya indépendance esengeli to reconnaître d'abord le 4 janvier 1959 puisque le 4 janvier 1959 nde mama bongo ya indépendance et soki tozo reconnaître date wana te tozo reconnaître bamartyre de l'indépendance wana te oyo base sacrifia oyo batikaki banzoto na bango po ete ekende bongo mbeka de bato wana esengeli na biso yango tokumisa le 30 juin tokumisa nanu liboso bango nde bongo eyaki bongo kopesa bongo posa to mpe ndingisa bakoka bongo koproclamer date bongo ya le 30 juin date du 20 janvier au 20 février et 26 avril le 6 mai ezalaki bongo entre Congo badirigeant ya Congo mpe bongo badirigeant ya Belge bavanda esika moko po ete bakoka bongo koluka jour oyo bakotia mpona indépendance et à chaque fois ntango bazokende bazolinga bongo batia date kaka bakulutu wana bango bazoloba non esengeli mindele bakoba kokama biso jusqu'à 1980 mais lokola peuple azalaki na kanda peuple ayebisi bango soki bozongi na indépendance te boyeba ete mabe ekoti nde na kobanga wana tikino bayaki kokoma po ete bazwa date ya le 30 juin 1960 de date wana eyaki bongo kobotama tokoliga ete kasi nini elekaki bongo na le 30 juin 1960 na ntango oyo mindele balobi non ndenge toza boye toza prêt po tokoka bongo kotika bino bayini roi Baudouin asali bongo discours na ye eleki kasi discours ya roi Baudouin esepelisaki mpenza mitema ya population te to mpe mitema ya Mbuta Lumumba te nde bongo Mbuta Kasavubu ye mpe aye osala nini alobi kasi mabe nini elekaki wana Mbuta Kasavubu nesika azongisa bongo mabele epai bongo ya bayindo oyo bauti kosopa makila na bango le 4 janvier azwi lisusu mboka ake kozongisa yango epai ya bamindele nde epai wapi Mbuta Kasavubu yolimbisi Mbuta Lumumba azalaki alobi non a préparé discours kaka na moma wana et puis atelemi po ete akoka bongo koloba tokolikia tokoyoka ngo biso banson elongo. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes
car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fut notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Kasi bapesa biso bosomi yango bapesa biso yango mobimba nango te. Po ete système oyo bango batikaki kaka yango ezokoba kino lelo. Na bango ntango bazalaki bisika ya bagombe ezalaki ya bango. Ndenge moko mpe kaka lelo oyo tozomona bakonzi oyo bazokamba gombe eza ya bango, bisika de lix eza ya bango, bandako minene eza ya bango, bambongo ebele eza ya bango. Kasi biso petit peuple tozokontinue kosouffrir ndenge mpe kaka ezalaki na ntango ya kala. Eza même système oyo mindele batikaki yango wana ezokontinue lelo. Mbunda Lumumba ntango atelemaki alobaki kasi bandeko batelemaki baboyaki ezozanga mpe kaka kino lelo na bato ya mayele ba homme de science po ete batelema baloba non au système colonialisme, mais kino lelo bazofavorize mpe bazokoba na kocontinue na système oyo wana. Bandeko nanga toyeba ete ntango bango baye balobi ete c'est divisé pour mieux régner. Bolimbisi tokotanga lisusu na charte de l'impérialiste ntango bango batie mibeko na bango nini oyo bango balingaki mpo bongo na baye. Ok, extrait de la charte de l'impérialisme. Tous les impérialistes du monde proclamons notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la déclaration universelle des droits de l'impérialisme. Soucieux de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie, affirmons notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et les piller. Article 1er. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Article 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 3. Notre devise. Diviser pour mieux régner. Conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elles les plus puissantes du monde. Matin 2000 ete touti bonko yoka biso maso kaka ndenge tolobaki système échangeaki te même système o bango bakobaki kosala na yango atako bazali susu awa te kasi balobi ete divisé pour mieux régner ba diviser ba africain et puis balobi ete esengeli na bango ba conquérir po ete ba banque na bango ba remplir yango et comme banque ya plus puissante du monde tokolika ete bandeko na rapona kokoma bongo na suka nde bongo tokoloba ete toza na démoclé au bongo tokolobela o ezali bongo métamorphose et puis souveraineté. Métamorphose esengeli mbongwana ekoka bongo kozala mbongwana wana ezala mbongwana total. Il faut qu'il y ait un changement total. La métamorphose, c'est la transformation, changement d'une forme à une autre. Et donc, dans la souveraineté, le système politique en question consiste dans la subordination de tous les corps, de toutes les institutions, quelle que soit à la suprématie de l'État républicain et laïque. Il a pour base, en thèse générale, le principe fondamental de la révolution. Et pour finir, voilà, chers Africains, aimons-nous les uns les autres, en aidant les envoyés du ciel entre autres, les politiciens nationalistes, les techniciens, les religieux négro-africains, pour qu'ils puissent nous donner ce que le ciel nous a réservé. Aidons nos dirigeants pour qu'ils investissent plus dans nos pays qu'à l'étranger pour le développement de notre continent. Ceux qui n'ont plus d'emploi et qui ne connaissent aucun métier puissent retourner vers la terre pour en cultiver. Considérons nos langues, nos cultures comme étant les meilleures du monde.
Donc, tous retournons vers Dieu, Fumuwamba, pour qu'il puisse nous bénir et nous offrir l'abondance afin de récupérer notre place comme nous fîmes en Égypte. Merci beaucoup. Nous applaudissons, s'il vous plaît. Matondo touti bongo kolanda eteni ya politique. Tokomi ko benda suka ya manaka ya biso ya mokolo molelo. Kasi tolobaki balobelaki biteni bisato ye ezali kotungisa baindu. Partout au moindo adjwami. Tolingi tokenda kosukisa bongo na intervenante ya suka. Nengwa matunga bwanga bango epaikani basimbaki spiritualité. Tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Babetela biso masolo. Zemi moko ezala na molimo mosantu. De fait qu'on dit mwana wana botamaka na molimo mosantu nde okomi mwana ya Nzambe. Te nengo matunga baaki clair. Bana nesongi anzila te tozongisi lisusu matondo na mokobi misala bongo ya 1921 poko tala lolenge kani banengwa ye basimbaki mokolo ye ya le 1er mai liboso ya etuluku ya babiangami te nesongi anzila fumuku soki ya mozala mpanda na ngola tata boko ba mosala na bino tozongisi penza lisusu matondo na bino babotamaka mwana ya moto kasi bakokomaka mwana ya moto te. Abotamaki zemi ya molimo mosanto po nini abotami mosuni po nini alandi etape ya bazemi ya mosuni Maria komaki pe kobwaka soyi zemi yango ya molimo mosanto mesali 9 mois ya bazemi ya bato ya mosuni esali pe mpasi eluki esike botama vraiment toloba te bande kwa régime kwa tozé ko beta déjà nkota yoko na bino tozonga lisusu kuna na ngiringiri na conférence tozwa bongo exposé ya nengwa matunga o basimba ki bongo spiritualité Nento la intervention ya première intervenante eza le loko mokezo sala ete mamba dirigeant politique na biso bakoka kokoma te lesika yango parce que ils ont moins dans kaka cette relation là est inférieure na supérieure malgré qu'à comme dirigeant politique bien sûr il est le premier autorité du pays c'est du copier-coller ça date du copier-coller les akala donc mudion na lobby on a tuni parce que mundela kenda azaka na ba forme oui Nazo la kaka tant sur troisième intervenant dans les droits de la femme. Et si que quoi t'as dit? Na loba qui les droits de la famille papozo luka. Ne bandele si na ebisaki ils ont fait cette impression que ils ont fait ça. C'est un combat. Donc ils ont fait cette impression que batu baza na champ, bazoya sivo ko bongo la batu. Donc combat na mingi etikala lokwa neti mibali nde basala rango. Tata Mampuya. Tala na podium ozomona nani na sima ya bana baso bavandi oyebi histoire mwana mwasi wana soko oyebi histoire mwana mwasi wana okakola ba intervenante ba omisa dute wana eza kiyaki mpa vita kati na bango la femme forte donc bana baso bazandakisa bazona na matambe ayaki mpa vita musalo yaki mpa vita salaka na mbanza kongo
yango wana banembwa oyo bamama oyo bazosala leleko balobi bana biso parité ezalaka te botata na bonembwa nde ezalisa toza ini na même sort même sort poto tombola eloko yango mobali aza te mwasi aza te biso nyonso na kati ya révolution. En tout cas, ces femmes méritent d'être applaudies. Donc, ce qui n'a pas compris, côté le maya qui pas vite, à tellement qui n'a été ni à politique, à tellement qui n'était ni à science, kasi qui pas vite, à tellement qui n'était ni bon. Pour nani, aya qui peut éveiller conscience, ya bande ko baïno. Pour être natamo wana mundele lokola zwaki, likolo ya nyonso, azalaki à l'auteur, ya peuple noir, azaki suna lilobate. Mais Nzambe abakoko na biso. Baindo bazole la passe eleki tokosala nini na kati ya kolala na kolamuka tango kokaki tata mokeli to Nzambe oyo ya biso alamusaki yaki mpavita netenyo azalaki mikolego ya tokobeta histoire ya yaki mpavita na bozindo na yango po ete bozozola nani ki mpavita me tokoleka yango likolo lelo pamba te azokota na histoire na biso yenda azalaki ya yango oyo tata mokeli atelemisaki mpona aya kolamusa nanu makanisi ya bayindo mpona koyebisa bango te bonzambe oyo boyambi nde ekomisi bino lolenge oyo bokomi lelo esengelaki te boyamba bapaya ntango boyambi bango nde ekumbeli bino boye nde abandaki lutte na ye ya kolamusa makanisi ya bayindo nde na ntango wana loposo pembe basepelaki te azalaki mwasi me na bakapasité ya mobali pour atelemaki asalaki pe groupe to pe eteni ya bonengwa na ye to ya bato na ye oyo batambolaki parenthèse oyo baba mwasi atongaka mboka te me yayaki mpavita atonga manza kongo na kati ya kotonga mbanza kongo azalaki na bandeko na ye ya basi batongaki baningisaki nde epesaki mundele somo abite esengeli te totikela ye ntango esengeli to elimine nde babandaki koluka lolenge kani bakoboma yaki mpavita na mokuse batumba yaki mpavita me yaki mpavita ntango batumbi bango azalaki na mwana bamama tozala toyebi mpasi ya kobota ayokaki somo te ya mwana oyo amemaki kasi alobaki nini mindele bayebisi ye oyo nyonso oyo uti kosakola awa ya kotalisa bandeko na yo ke biso boye soko olingi toboma yo te loba na bango ke nyonso uti koloba awa eza lokuta yaki mpavita bite nzoto te kasi molimo nzoto oyo eza putulu ya pamba nde epesaki loposo pembe kanda dati mosusu tozo te miteni ya ete pasi mpe mawa tata mama le 2 juillet oyo batumbaka yaki mpavita mondele na mayele mabe lokola yebi eza date ya événement alobi te tobomela bango histoire na système bana bandoki kozwa babulletin na bango le 2 juillet tala mabe ya loposo pembe pasi ya bayindo esengo ya mondele nde wana yaki mpavita batumbie na mwana na mokongo me alakaki bango alobi te mwana oyo botumbi ngai na ye na mokongo apesaki ekombo kembo ya nzinza esengo ya bapaya boyeba ete mwana oyo akoya kobotama lisusu po ete aya kozipola bosolo oyo bino botumbi lelo to bokundi lelo ndele bamonaki yango lokola maseki me na kolala kolamuka pasi ya bayindo ekobaki pasi ya bayindo ekobaki na kolala kolamuka nde tokomaki na ntango oyo ya biso mobikisi ayaki tata mama mobikisi ayaka na mokili kosala nini to mission na ye ezalaka nini ya biso mobikisi fumuki mbangu me bayike na mabele Afrika na biteni nyonso bazali bayebi bango te babengaka bango moto mabele emela bango nzoka
bazali o bango bazali pona biso baindo baindo nyonso na biteni nyonso bazwani ezala vandi na Amérique na France partout lokola kaka ozali moindo yeba ete fumuki mbangu nde mobikisi na biso banso tokokende na kotalisa na baloposo mosusu baza mpe na babikisi na bango mobikisi ayaka kaka soki pasi ezali na kolikia nete na loposo pembe baliaki bamelaki basepelaki mingi baetoza batangaka okazo bakotanga Bible boyebi yango histoire wana lokola eza histoire na biso te tokota yango mingi te mpo eza histoire ya pasi mokanda ya pasi mpona biso mobikisi na bango ayaki na ntango nini ntango pasi ekotaki toyebi ete batindaki prophète songolo pasi ekoti bana ya Israel bakendaki bakende bowumbu na Egypte na kati ya konyokwama na kati ya mikakatono na kati ya bakokosto nde esalaki bamoïse baleka baeli mpe bongo na bongo babimisi bango na bowumbu na mabele ya Egypte nde esika 10 commandement eyaki tata mama 10 commandement eyaki te mpo na baindo mpo na nini eyaki pamba te baisraelite wana bayaki na Egypte bayekolaki bonzambe ya baegyptien babosanaki bokoko na bango mpe babosanaki bonzambe na bango ntango na bango ekokaki nde nzambe abi te baleli nzambe na bango oyo tobengaka yawe po mingi tokomaka yawe aza ange ya nzambe oyo azokipe eteni ya loposo pembe aza ya biso baindo te nde yawe nzambe na bango ayokaki kolela na bango na mabele ya Egypte nde esika atindaki Moïse aya kobimisa bango na mabele wana boyebi histoire koleki na nsima ya nyonso wana nde likomandema ntango ekiteli bango koki kosambela nzambe mosusu te soki ngai yawe nzambe na bino te oyo nabimisaki bino na bowumbu na mabele ya Egypte mpo na nini bongo elingi koloba ete bonzambe aza moko me bonzambe eza ya kokisana soki tozalaki na bonzambe moko 10 commandement elingi ekoya te soki tozalaki na bokoko moko maso wana malingaki koya te elingi koloba bango na oyo ya bango biso na oyo ya biso nde na pasi wana toleki histoire papa nde pasi ekobaki na pasi ntango ekobaki nde yawe akanisaki kotindela bango mobikisi to sauveur oyo tobengi Yesu ayaki mpona bana ya Israël na Matthieu 15:24 ye moko azoloba je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël tata mama totala biso baindo oyo nyonso tozali parmi les 12 tribus d'Israël ya yo moindo eza nini mitala obimila na tribu de Lévi ya nani na kolikia mai wana eza ya biso te yango nde ekotisi biso na libunga botata mokili eza te kati na bino na bomoko na kolika kaka na babuku oyo batangela bokotala yango na kati bokomona nyonso wana opposition na majorité na mozindo na yango totika biyamba bapaya ekomemela biso eloko te tolanda fumuki mbangu banlongo na bakoko na biso oyo bandimaki komikaba mbeka mpo na biso lelo fumukusu bayekolakisa biso nyonso toyebaki bango te me fumuki mbangu azala histoire ya fumuki mbangu baefasaki yango lelo église kimbangiste etelemi église kimbangiste me fumuki mbangu atika église te toluka bandeko na biso mpe bazonga na kati ya bofumuki mbangu bareligion mibale basangisa yango te esengeli na biso tozala na religion moko oyo baindo nyonso bakozwila bongo bonsomi na kolika tata mama bilenge mibali mpe basi ntango ekoki mpo na biso tobunda mpo na bolamu na biso tobunda mpo na bonzambe na biso tokoma kokela mpo ete fumuki mbangu alaka mokolo moto moindo akomi yeba akosala bimbunduka oyo ekokamusa mokili mobimba tata mama miyeba lelo ngana osoki tobeba osisa déjà classe orekete ngana aza docteur 1 mais sina silisa bongo bana oboti ede bango
aider bango pour lobi bazala ba auxiliaire ya mindele te. Lobi bazala batu yo pokoma a ne pas mo bata yo zate na mokila mosuni. Kongo na yo etikali na invention moko songolo o mwana na yo asalaki. Alors pour moi na wana a inventé esengeli bonzambe ya biso ezala kati na bango. Bonzambe za na principe na yango esengeli kotosa yango. Totika biyamba bapaya. Totika Yesu, totika Mahomet, totika Buddha, pamba te baza ya bato. Ya biso Kimbangu, oya yaki pona biso amikabaki mibutuku misato na bologo. Pona bonsomi na biso. Les gens na basusu, basala 27 ans. Ba jilongo lokumu ya ndenge na ndenge. Et bon mutasala 30 ans na bologo. Histoire ebetamate. Totala. Merci ni topesa na fumu Kimbangu. Tozonga na ba valeur na biso tokokela toza ya kokokela moto moindo toza ya kokokela isifika ba bonzambe evanda kati na biso ndenge so tambola malamu to bonisa politique poete politique ekotambola malamu soki ekozala na libala na spiritualité na yango mais soki ekotambusa makaba na zigzag ya bonzamba bapaya 4 pour banda tongo ti ne ba yesu baba yesu akoya lokola pe ezalaka na mote nebe politique na biso ekobonga kati mais po ete ebonga tobalanisa politique na religion yango nde kosunga na science na biso po ete tobimisa oyo toza na yango tata mama na mokuse to na molai tala tina oyo tosangisaki biso banso lelo na tina ya kolakisa biso bonzambe ekelaka nini soki toza na bonzambe nde tokokela mais soki tokolandaka bonzambe ya bapaya tokotikala kobonga te pamba te christianisme esali 5 siècle awa na mabele na biso elakisi biso bolamu ata moko te lola oyo balaka eza masolo ya bana mikie ata mutu moko te akomata po yesu ye moko amata te azala mutu anguluma alia amela asakana abala kutu tosuki wana matondoli il faut alors te proposer système éducatif ressources. Tant que tu as proposé, il faut te tenir compte dans les détails nuances. Tu as dit que un système éducatif, mais tu as dit qu'à l'époque, l'homme noir ne savait ni lire ni écrire. À l'époque, les Blancs nous disaient que les Noirs n'ont ni histoire, ni culture, ni civilisation. Parce que l'homme noir ne sait ni lire ni écrire. Parce que tous les système éducatif, pour tous la tradition orale. Dans le bas qui n'a été, la civilisation occidentale, la civilisation africaine. La civilisation africaine, on a commis yango, et ça mundele a commis yango. Mais il y a ici que l'histoire yango mundele a commis pour l'Afrique a falsifié yango te. Mimi elakisi ke histoire oyo mundele akomi pour l'Afrique a bomboli yango te. Biso totangi
oyo mundele akomi mais mundele aza na posa akitisa biso alakisa ke biso toza eloko te soki ye azali te esi akoloba ke biso tokomaka te biso toza na culture te mpona kolakisa ke biso tozalaki na écriture mpe biso tozalaki na culture mpo mundele ntango ayaki alobi asivilizaka biso te mais asivilizaka biso te mpo akutaki biso na civilisation na biso akutaki biso na ndenge ya kovivre na biso akutaki biso na organisation na biso wana déjà eza civilisation wana déjà eza culture parce que tozalaki na culture na biso tozalaki na écriture na biso ntango badeportaki bato na biso na Amérique nde relation ekatanaki mais lelo ntango nazoloba ke ntango molobi ya misato alobi ete esengeli kozonga na spiritualité mpo nyonso ebombamaki ezala revele boyeba ndenge nini bokokontinue lelo oyo bato biso bato touti koyeba ke toza na kobunga il faut kozonga na spiritualité na biso toza na écriture bato mindu bakomaka ezali même sport oyo bafana oyo basalaka avant arriver à mindele ezali déjà révélé ezali peut-être écriture bino nde boyebi yango nanu te ngonga moko na ntango exposition tokobenga bana wana bakoya kolakisa bino écriture oyo bakoko na biso bakomaka bakoya kolakisa bino ndenge nini écriture wana oyo bakoko na biso bakomaka bakotisi yango na ordinateur oyo mundele asala mpona kolakisa bino ke soki biso tozongeli spiritualité na biso tokozwa verticalement outa epai ya nzambe oyo akeli likolo na se mpo ntango atiaki biso na Afrique atiaki biso atekaki biso pamba te apesaki biso mayele ya koyeba ndenge nini tokosalela Afrique wana tozalaki na culture na biso tozalaki na écriture na biso mais mindele baefasa histoire bokomona écriture na biso mpe ndenge nini bazosalela yango na ordinateur nakolikia na eteni oyo tosili kolanda tata na biso soki liloba ezali mpo tosukisa na eteni oyo mpo deja bamoni ezalaka toyebi te okokoma mpe emengo komila emengo ko akaka écriture emongo koma emongo clavier ya kilopoto ye moko ya kuma ezaka mpezaka makomona nde olenge komiselesiko balettre oyo kokoma tata emongo tobengi nanu tata emongo vanda nanu nasepeli na kombo emongo biso baye tokokende kuna na Équateur tata emongo ata na baswahili na este tokundela mpe mpo na beni bokoma kaka nkombo na bino muku wana eza soki bolukina bozino nango bakolimbelela bino mpo na nini mwenemo elakisi nini babitanga omoni yango tanga mpe koma yango tata emongo omoni yango koma emongo nasepeli lokola tata emongo amoni yango akomi yango donc le quoi bomoni c'est que effectivement on va le baki c'est scientifique il y a solo tolikia le quoi de la série de questions beaucoup va question na bino na lokasa to silisa na biyano to zaki nango mais naza convaincu mwenemo omoni botangi ndete po webi botanga mote na bokomi tata kianzi kende bokoma motuna na yo na lokasa to beteli bana etelo nyama mafuta mabuku mais dès le même il va me répondre sur la question moko na démonstration muke kaka oto oti kosala na démonstration muke kaka oto oti kosala bandeko babimi ba analphabète mpona nini babimi ba analphabète po ete
bayebi ba alphabet ya mwene mote. Bayebi ba alphabet ya mwene mote, yango wana babili ba analphabet. Lolenge moko na bango, tango bango bayelaki écriture na bango, biso toyebaki ba alphabet na bango te. Yango wana balobaki ke biso toyebaki kokoma te, biso toyebaki kotanga te, po toyebaki ba alphabet na bango te. Mais tango toyaki koyeba ba alphabet na bango, tokomaki pe totangaki oyo bango bayelaki biso. Ndololenge moko bino pe tango bokoyeba ba alphabet ya mwenemo, bokoyeba pe kokoma yango, bokoyeba pe kotanga yango. Donc alphabétisme ezo dépendre na culture ya batu. Soki oza mopaya na culture wana oza analphabète. Les contacts, notre contact avec les Occidentaux n'a rien porté. Mais cependant, sur le plan pratique, je vois que les contacts, notre contact des Africains avec les Occidentaux a payé. Je vais les démontrer. Je l'ai trouvé très joli. Pourtant un bon mal pour venir des Occidentaux. Je l'ai trouvé avec un téléphone. Lesquels des téléphones proviennent de là. J'ai trouvé la deuxième intervenante avec une jolie lunette. Provient d'où? Maintenant, où serait votre opinion là que vous avez évoquée et que les contacts avec les Occidentaux n'ont rien porté au chef des Africains? Juste là, je me sens ébahi. Je suis dans une sérénité totale. Je voudrais que vous puissiez répondre à ces soucis. Merci. Oui, namuki otozali tozokela, mais boyebake tozo subir loi ya majorité. Tozo subir loi ya majorité na ndenge nini? Toza un échantillon non représentatif. Tokoki koganga, tokoki koloba, mais ekobunga na kati ya masse ya ba-africain o bazali inconscient. Yango wana posa na biso ezali nini? Posa na biso ezali mutu nyonso esika nyonso azali azwa conscience. Azwa conscience amiyeba. Parce que ceux qui n'ont miyebité, on va la révolution. Il faut miyeba que mais normalement na état on azali nango na sécurité. Et sécurité na longwa na état oyo. Ndetango kosonga na spiritualité, on reçoit makasi wana ya kobo ya système éducatif wana pe auto ko remplacer na yango ezali déjà na religion africaine. Toza na bano batanga kana été elone kwa mafuta. Bana wana soki batalisi bino misala o bango basalaka bobondima te en rapport na âge na bango pe en rapport na ndenge basali basi to mibali bobondima te na misala basalaka ndenge toza na boumbu tozokoka kokela te yango wana tozolata oyo bamususu bazosala yango wana tozolanda oyo bamususu bazosala tango tokoyezwa boyebi wana tango tokovandisa spiritualité na biso eza te ba capacité ya kosala nde ezangi biso na kozwa ndakisa kaka ya Thomas Sankara akufa mpona nini? Parmi ba raison esala ke baboma Thomas Sankara parce qu'il déclaraka consommons Burkina Faso na yango a exijaka na tout ba travailleur nyonso ba fonctionnaire nyonso ya l'état bokoki kolata tisi mususu te soki eza coton te. Basala ba plantation na ba plantation à coton pour ba bana kosala bilamba pour na ba Burkinabe. Parmi ba raison o ebomaka bomaka Thomas Sankara. Ba monaka ke asa nationaliste na ba idée ya boye et ko faire développer Afrique. Malamu alongwa ba africain batika kaka ya kulala. Ndeke toza na boumbu yango na tozona tananu oyo ba mindele bazosala. Lolenge moko tango ba Israelites bazalaka na boumbu na Egypte. Balataka ya biso, bamelaka ya biso, basalelaka nyonso bakutaka na Egypte. Ndenge moko biso pendenge tozala na boumbu, tozolata o mindele bazosala, tozomela o mindele bazosala, tozoluka. Ndenge nini ya kolongwa parce que tozomona ke bien ke bazosalela biso yango, tozolata yango, mais ça na ba inconvénient ebele. Eza na ba inconvénient ebele. Babilamba opengaka tolataka, batiaka ngo mungwa. Tanisa ozolata ilamba batie mungwa. Sikota ngokotoka mungwa ade kosala nini na nzoto. Babiloko tozomela batizosalela biso ba sucre bazosalela biso ba bière bazosalela biso. Mais nini bazotia na kati ya ba sucre wana bazotia colorant.
Na kolombela pe kaka secteur scientifique pour na mwa notion ndambu ya o wana. Bazoti ani bazoti ya bakolora. Kolora wana o nyonso atangi ayebi ke bakolora wana eza digestible te. Ekokoma na re akokoka kofiltre yango te. Problème ekozala nini? Problème ekozala ke ekoboucher ba trou nyonso wana ya rein. Yango lelo tozomona ba insuffisance rénale ekomi ebele. Ese tozomituna origine nango ezali. Origine nango ezali. Ese tozomituna. Mais soki obimi libanda awa kaka, okomona ebele ya baji batandeli biso yango. Mais bango moko bamelaka ngo te. Ezala mutu wa musala moko alongwa na musala. Pona nini akenda kozwa mwana elo pakistanais moko na classe asombeli ejuana. Mwana komi na ndako na mulangi wana ya ji. Papa atunie alobi tel mutu apesa kinga asomela kinga alongwa na mosala sa kofuta ye pona nini oke kopesa mwana na ka poison mais yango bana na biso bazomela mokolo na mokolo toyebi inconvénient na yango na biloko akolia batieli biso biloko akolia ebele batieli biso ba vivre frais. Mais ba vivre frais wana mingi soki total yango eza ba OGM eza nini ba OGM eza ba organisme génétiquement modifié elakisi nini elakisi ke ba bongoli ba gène na yango po ete et soit ekola mwana okinoki na mikolo muke ou soit ebota ebele na tango muke mais conséquence nango eza nini nyonso eza artificiel na nzoto na biso eza naturel ezosimba te eza lokola biso ndenge todefrizaka suki odefrize suki na biso eza cheveux crépus yo defrize yango 3 mois après naturel ekomi kobengana artificiel wana otiaki ndenge moko pe réaction wana ndele kaka pe na nzoto tango toliaka ba OGM wana nzoto na biso ezorefule yango wana okomone kokende kokangama na esika moko ebendeli bamaladi oyo ezalaka te na tango akala. Il faut tososola tozolia yango bien sûr parce que biloko mosusu eza te toza na tango ya transition mais toliaka totomelaka mpo totonga nzoto toliaka te mpo na koboma nzoto tososola nini tosengeli kolia mpe nini tosengeli kolia te mpo na ndeko mosusu eza première fois namiyeba eke nauti wapi nazali wapi nazokende mpe wapi nakreaka mpe selo ngai nayebaka te eke nazalaka ntina nakreaka mingi eyelaka maka na makanisi seke nauti mosika bakoko peut-être je crois ke bango nde mutu basuflaka ngai makambo ebele na sala mama alobi okoki kofanda boye te mwasi ifo amiyeba oyo azali mwindu ifo amiyeba ete auti wapi mpe azokende wapi nasambelaka nakendaka eglise me nayebaka badetail nyonso bopesi ngai eza très important mpo na ngai en plus bino nyonso misato bolobi malamu eloko nakoki kocontredire parmi bino nyonso misato eza te ebandeli na bino mpe suka na bino ndenge bokoti na église malgré bacritique ezali ndenge namoni mama histoire donc nasepeli makasi bana na ngai na ndako bakokende kosepela naomemela bango eloko ya motuya mpe nakoyebisa mobali na ngai vraiment nase retrouve yango matondo balobi ata butu eyindi ntongo ekosala nini ekotalaka mpo tosukisa na eteni ya télévision nga molobeli na bino na cadre ya émission lolenge ya bomama na vom télévision naza na motu na mokie pa adada tolandi spiritualité alobi zemi ya molimo mosantu wana teyaka bamama mpo bamama bayebi ke mama nabotaka kokiba oti olobango awa sa mama batato bazofilma mbele baza te mama nde amemaka 9 mois na libu sikoyo ntongo alobi zemi ya molimo mosantu scientifiquement expliqué nga nanu dada zemi ezanga bosangani ya tata na mama
ekoki botama po mwana wana botamaki na zemi ya bongo siko bino bolimbola po na boyi ni mission na ngaba mama batikala na eloko wana abotama na zemi ya molimo mosantu po perception na bi ya letenyo wana matondo mingi na kopesa biso maloba poto yanola na motuna wana tokobanda nanu na o bango moko baloba il y a rien de nouveau sous le soleil elakisi ete eloko ya sika eza te na se ya moi oyo soki zemi ya molimo ezalaka elingaki ekoba ti lelo soki ezokoba ti lelo te seke zemi ya molimo etikala kozala te nazo répondre siko sur le plan scientifique ntango tozoloba zemi elakisi ete botata na bonengwa esangani maki ya tata apesi maki tata apesi mbuma na bango nengwa bayambi yango ekoti na liki ya nengwa yango esali mbuma wana embryon oyo tokobenga mwana ntango ekokola ntango ekobotama sikoyo zemi ya molimo mosantu ndenge nini ekosala embryon wana mpo ya koforme mwana abotama mpe amonana lokola biso bayeto uti na bosangani ya tata na nengwa na kolikia ezalaka te nyonso wana ezalaki lokuta oyo bayaki kolalisa bayindo zemi ya molimo mosantu ezalaka te mpo soki ezalaki elingaki ekoba kozala oloba ete na aveni mosu omona eglise moko misato bazaka pourquoi basangani basala bomoko mais bino na kimbangiste bondimela fumu kimbango pourquoi pas kosangana kaka kosala force po soki bozali force okonquérir Congo mpe okonquérir Afrique nangisi po commentaire na ngai ipa na yo oza na biyano matondo mingi question na bino ya mibale bon ya yango mpo wana ezalaki constant na bino tosanganaka te na bakimbangiste mpona nini mpo nde tolobi ke l'église mibale misato matondo mingi na kolikia vuvamu eye mpona kosangisa bayindo nyonso na biteli nyonso bazali même na loposo pembe lokola baza na koyeba te ntango bakokóma na point ya kososola mokili esengeli etambula na loi ya complémentarité yango wana kosala tata mokili tokoensegne bango nde toensegnaka bango liboso bandeko na biso église kimbangiste toteyaka bango tolukaka kosangana na bango toza deja na bomoko na nkombo ya Fumukimbangu me bokeseni eza kaka nini Fumukimbangu bakoki kosangisa ye ata mosaka te tolingi kaka bango bakóma na eta ya kososola ete baza bakretien te kasi baza bakimbangiste omaka nde bapolitisien baza teti lelo ndenge mpe bakambi ya église kimbangiste baza bateti bazobungisa bayindo me bazoboya kolimbolela bango bosolo me tozobunda lokola eza posa ya tata mokili tokosunga bango mpo ete bakomprendre Fumukimbangu aza nani mpo bango namona bazwaka bango lokola membre ya famille na bango me Fumukimbangu aza membre ya famille ya moto te aza mokonzi ya bayindo nyonso tokobunda bakozonga na bango na maison matondo bandeko balandi emoni liso ekotoboka liso te moto akwei na nzeta mbila na tongo apesi bayeba koya na nsima nzanga mayele mosala yeze kosalema po esimba bayindo bisika tozwami bayindo baze kokufa po bazangi mayele mpe bwania kozanga koyeba eza liwa ya ndambo yanaka te eza liwa tolandi conférence na biso kouta tokobanda na nengwa Mangaza Sumaili kokita na nengwa Mbuzi Bavweza pe kosukisa bongo na nengwa Matunga Bwanga bosimbi nini bisika bolandela kibiso tosimbi nini bisika tolandi conférence ye bandeko basi ba mama batelemi lisusu po ya kobunda etumba ya lobiko ya loposo moyi ba numéro ya contact yango wana eza affiché na ba etando soko bolingi bino pe mbala ya sima bo participer bozena makambo ya koloba bozena mituno ekotungisaka bino bolandi ndenge balaki biso
ba conférence ekokoma mais au-delà ya ba conférence bazali ba maman bazalaka na ba atelier basanganaka déjà soko bobengi bakopesa bino horaire na bango omitungisamaka omimonaka ntina te tala ba mama ye batelemi di jamais vu na etumba ya lobiko ya loposo moindo banengwa ba mama batelema molongo baleki ayaki mpa vita tozongisi lisusu matondo na mokolo wana na batambusi ya conférence wana tata Mampuya oyo azalaki représentation ya botata na kati ya bonengwa eko mokili ezanga batata reproduction boala te talantina balaki lisusu elongo na nengwa mbala mansanga paikani batambusaki manaka matondo na bino bayebopeseki biso ntango biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima na manaka lisusu matondo Molino adana patiego, adagondima patinete.